députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Bienvenue mesdames et messieurs, bon début de semaine, hein? Nous sommes lundi 14 avril 2025, Tobandaka, semaine na esengo pambate, bamakamba malamu ezali, pona biso ba congolais. Mesdames et messieurs, na lingito solola, bisika ba congolais ba sololaka, na kopé sabino situation sur terrain au front, c'est-à-dire makambu ya mboka na bino, agression rwandaise na oyo koleka. Je vais vous parler de la situation à Kavumu, au Tolobela Kilobi, évolution Zandenge Nini. Je vais vous donner, sans donner beaucoup de détails, la situation à Goma, parce que Kalamingi te boko yoka. Je vais vous donner la situation à Bukavu. Tosololi Masolona député. République fédérale. Oyo Olivier Kamitato akendachi kotriche na mukanda ya batunga te mtu nazolo ba serifin mpaka kidi. King Kester aloba soki ba mekinga na kozwa manduki. Vous allez le suivre. Matata Pogno Mapon devant ses juges. Dossier à Bukangalonzo. Nous avons déposé une deuxième proposition de loi autre la Kakibino, cette fois-ci portant modification de la loi 18/21 021 il y a le 26 juillet 2018. Loi wana elobinini yango pesaka avantage na Joseph Kabila ba pesaka yembongo ebele ba pesaka ba soda semanangwa ba lukela Congo. Tout celui qui a été premier ministre, président de l'Assemblée, le gola ba Olivier Kamitato, ba pesaka bango bambongo na ba mituka na ba garde na ba passeport diplomatique. Nous avons proposé la modification de cette loi au ba vota le 26 ba publié le 26 juillet 2018. Retenez que en décembre 2018 deto kendaka élection. Donc basala yango je crois na 4 mois il a fait un mandat à Joseph Kabila, opération c'est protégé. Je vais parler de l'action commune pour la République et vous rappeler rendez-vous à Solidaire Optique papa otelinga ya affiche Solidaire Optique pour la campagne likambu ya misu benga na ba numéro wana papa serelenga numéro bien benga na ba numéro wana kende na galerie présidentielle awa kende basala yo examen pour que mindere bokenda koluka libanda tangu bakoya awa batala yo likamwa misu basakanaka nango te bapesaka n'importe qui te soki okekuna kokuta matériel moko okokanisa uzana poto bamemela bino poto na Kinshasa na secteur ya misu tika komichaka bichacha biloko na misu no kende pa ba spécialiste. On va parler de la serre. Je veux dire merci na Ridie Andy, un enfant pas comme les autres. Nayaye Lisungi à Tindaki, il a envoyé 300 €. Ouais. Et puis l'église centre Prelaz, Valency à Lausanne, Batindaki 100 €. Ce qui fait 400 €. Ridie Andy, merci beaucoup. Hein? Merci. Il faut qu'on sunga batu. Et ce n'est pas la première fois que cet enfant-là mène les actions comme ça. Kokaba ezalaka synonyme ya kozala nebelete. Kokaba eza mutema, la volonté. Mutu akobebisa na mbongo na masanga, mais batu bazo kufanzala. Je vous ai dit, l'expérience n'a qu'à de déplacer.
ezaki yake omoni mikate moko ekoti kobikisa mutu tangu yo zolia ozobwaka bana na yo bazaka je n'aime pas ça mais ana batu tozobelela tous les jours sunga baninga na église bino bato ya liboso na bangomba bino bato ya liboso mais kokaba jamais le mot amour olinga kaka yo bapesaka yo okopesa moninga te lelo tozosamba awa j'ai aimé parce que namoni ba pasteur Eric Senga bakomi ko samba ba monseigneur Chole bakomi ko samba parce que monseigneur Fulgence Muteba achubi ba congolais mbeli achubi bango mbeli parce que en tout orgueil azolo ba comment bazwaki lisungi quel que soit ba français bato bazo bimisa chiko bakendaki kozwa ba mbongo epa ba rwandais bazoboma ba congolais bazoboma ba ndimi ya église catholique na missioni bazoboma bakendaki kozwa mbongo na Uganda bakendaki kozwa mbongo na Kenya pe na Angola donc ndenge bazawana balenda na ba compte na bango soki eza na compte te boye bake bakunda yango peut-être na c'est 4 gouvernements, le gouvernement angolais, le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais. Même le Rwanda vous a donné le moyen. Même le Rwanda. Le Rwanda qui nous agresse. Mais oui, enfin, oui. Qui agresse la RDC. Je vous dis que... Qui tue vos propres populations. Parce que ce qui est une explication na bango, c'est que tant que tu attaques avion na Rwanda, tant que tu attaques... Mais ce n'est pas l'Angola. Hein? Il n'y a pas de crime parfait. On a parlé de 4 États. Ce n'est pas l'Ouganda. Kuna balobi mbongo monseigneur Fulgence Muteba alobi ke bozaki mbongo na 4 gouvernements. Uganda, Rwanda, Angola na Kenya. Bino justification na bino ezaka ke torataki avion. Omani tangu babengi biso batutu bakoma tiko welela. Quel est l'intérêt ya ko welela bino? Ezaya koloba ke ba oyo bazo bikisa biso lokola mokili ezali ko condamné que tozo boma na Congo. Allez, to djembela epa na bango parce que la faiblesse auto présentaka c'est les Congolais qu'on exploite et qu'on utilise. Là où ça nous dérange, ça vient des hommes de Dieu. Basali Nankolo, auprès de qui les saluts devraient venir. Tango ba politiciens baza corrompi, bango bazo dénoncer. Et la justification zaka, tozaki na Rwanda, tolinga itokende. Mais expliquez-nous siko ya Angola. Vous expliquez biso siko ya Uganda parce qu'il a parlé de 4 États. Bande konanga, c'est difficile de justifier mabe au saleli batu pe au saleli mboka na yo. Retenez que Lumumba Loba, l'histoire du Congo s'écrira au Congo par les Congolais. C'est l'histoire qui s'écrit. Naba mikanda bakokomaka, on écrira que basango moko babimaka tangu bazachi koboma des milliers de Congolais bakendaka kozwa mbongo ya babomi. Lelo un procès pendant au mois de septembre contre Nicolas Sarkozy ya kokende na Libye et pas wapi ba organiser liwa ya 54 français na 89 aussi la tête lilo. Matata Ponyo est devant ses juges. Et tout ce que les gens feront, tôt ou tard, bako sambaka. Il n'est plus premier ministre de Zana et de Pité. Azo samba. Et nous devons voir la culture d'accepter, d'assumer ma responsabilité. Comme ça, chacun, quand il va gérer la chose publique, a confondre angona boutique na yete. Voilà pourquoi les lots ont déposé une proposition de loi dans la Katibana Poto lors de ma conférence échange patriotique à Bruxelles. Je vais déposer une proposition de loi portant modification. Il y a loi numéro 18/021, il y a le 26 juillet 2018 portant statut à l'ancien chef de l'État, n'a pas avantage à copier à l'ancien chef de corps. Comment est-il possible, bande konangai? L'ancien chef de corps est banani, l'ancien premier ministre, l'ancien
président ya assemblée, ancien président ya Sénat. Batuana bafuta maka bien. Boka bien. Professeur afuta maka bien te. Enseignant afuta maka bien te. Fonctionnaire afuta maka bien te. Policier afuta maka bien te. Militaire afuta maka bien te par rapport na bango. Bao bafuta maka malamu koleka baoto uchi kotanga. Okokuta qui a un problème. Bango ne bazo sa la loi parce que agents de l'État ce sont les agents de carrière. Bazo servir l'État toute leur vie. Ba policier bazo servir l'État toute leur vie. Ba militaire bazo servir l'État toute leur vie. Ba enseignant ba professeur bazo tangisa tiba konuna. Même na mérita ba tu bazo sale la l'État. Mais bango bazo mona teke bazo mériter retraite en orte, bao bazo mérité comme ancien chef de corps. Les anciens chefs de corps, Etienne Tshisekedi Wamulumba a été premier ministre pendant 3 mois. Donc, ce qu'il faut tenir en compte, beaucoup un ancien premier ministre qui n'a fait que 3 mois, beaucoup c'est l'avantage que l'État a mémaillé le col à bébé toute sa vie. À son belakaïmi tout, ba passeport diplomatique, bambon, même qu'on foute la yendaku. Même qu'on foute la yendaku. Et ça le kola mututango azalaki wana, il ne pouvait pas commission belandaku. S'encourage manque d'organisation parce que l'État comme ma banque. Babia en business yena mwasi na yena bana na ye. Toute sa vie. Ba soins médicaux, ba téléphone na ye, bazo foute la ye. Dans cette même loi, nde bazolo ba Joseph Kabila téléphone na ye tozo futa, courant na ye tozo futa, mai na ye tozo futa. Tozo fute la yembongo, tozo pesa yembongo akofute la ndaku. Ata soki azana kashamata na kingakati. Ba sécurité na ye tozo futa. Nyonso ye asi a investissant na ye lokola comme chef de l'État à vendre. Mais même ceux qui a sali mabe, ce qui est plus grave, na loi wan, ezaki ake même ceux qui a zui mwasi na yo, même ceux qui a botolé loko na yo, bako sambi sa yete. Voilà pourquoi le Joseph Kabila s'azarde ya kokende ko sala ba aventure o ba sala ka pona ko boma bato. Parce qu'il a dit que pour ne pas poursuivre, il faut tout sangana l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 500 députés, 109 sénateurs, tout décider na 3/4. C'est-à-dire plus de 400. Ceux qui 450, ceux qui bandiment que tout poursuivre, yende ba poursuivre. Même s'il fallait négliger, nous avons estimé que c'est injuste. Pour biso ba député, pour nabako kakofuta biso, ceux qui musale sili, ba retenaka biso mbongo ba benyi mbongo ya sesopa. Les mbongo ya député en fonction, bazo bombela kaye jusqu'à ce que ceux qui musale sili bako banda kofuta yendambu ndambu na kacha mbongo na ye. Ba travailleurs mususu bakenda la caisse nationale ya solidarité sociale, CNSS. Mbongo muke ya contribution ndeko garantir la pré-fonction. Mais bayaya wana bango batikali groupe wana non ezala oyo ayiba, ezala oyo a viola, ezala oyo asale le côté azajika ko vanda babanda kufuta ye. Nous avons estimé que c'était injuste. Neto lobby, oui, ezana batu basala ki exception. Soki mutu asali makambu ya malamu pona mboka, asali preuve ya patriotisme bolingwa mboka tonga sali biloko wa minene pona konore ye bako pesa ye ba avantage wan. Mais nani ako constater biloko wan tolobi la chancellerie des ordres nationaux nde bakozala na mokumba ya ko constater que mutu asali biloko wa malamu otamba pesa ka batu ba médaille. Mais cette fois-ci mutu wana kozala na ba avantage ya que l'État supporter ye pour l'honorer. Nous avons déposé ça. Ouais. C'est dans la matinée de ce lundi que l'élu national Eliezer Ntambo Mposhi a déposé une proposition modifiant et complétant la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués.
Allons croire, outre l'article 5 qui fixe le devoir d'un ancien président de la République élu vis-à-vis de la nation, l'article 7 de la loi susmentionnée ne limite que le poursuite à l'encontre d'un ancien président de la République élu sans tenir compte des autres aspects qui peuvent contribuer à la mise en place d'une législation harmonieuse, notamment la dimension des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide, des crimes d'agression ou de rébellion, du viol et du détournement des deniers publics, ainsi que de la sûreté de l'État, comme c'est le cas de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Voilà pourquoi nous avons estimé nécessaire que nous puissions déposer cette proposition de loi. Mais également, cette proposition de loi, comme vous savez, les anciens chefs d'État, selon l'esprit de cette proposition de loi, sont vraiment les intouchables. On ne peut pas les poursuivre, ils peuvent mener la rébellion. Aujourd'hui, nous avons l'exemple de Joseph Kabila, et qui est là en train de se pavaner contre son pays. Mais il y a les avantages qu'il est en train de toucher. Sérieusement gardé, toute sa vie, il doit être pris en charge, alors que lors de l'exercice de leur mandat, ils reçoivent les salaires décents pour combler leurs tâches. Ils peuvent s'organiser. Concernant les anciens chefs de corps constitués, les députés réélus à Lukunga s'est interrogé sur le montant qui est soutiré chaque fin du mois sur les émoluments pour assurer la préfonction. Si chaque mandat de 5 ans, nous avons 3 premiers ministres, nous avons 3 présidents de l'Assemblée nationale, on aura un nombre pléthorique de bénéficiaires de ces avantages-là. En conséquence, tout le budget de l'État ne servira plus jamais à la reconstruction du pays, mais plutôt à servir quelques individus. Ce qui est plus grave dans cette loi, tous les commandants que vous entendez, les commandants de la ville, tous les généraux qui ont dirigé, font partie intégrante. Vous quittez là-bas, il y a également les présidents de la Cour. Ainsi, pour lui, cette proposition de loi intervient après un constat amer et une réflexion approfondie telle que l'État congolais se trouve dans un contexte où les institutions consomment une grande partie des ressources financières du pays, et cela dans le cadre de l'exercice des fonctions publiques. Il est aussi établi que les animateurs des institutions ont une rémunération proportionnelle à leur charge vis-à-vis de la République. Et ça, il y a juste après, autodéposa qui a reconnaissance et a génocide congolais. Il faut que les génocides soient reconnus. Voilà là ce qui nous intéresse. Nous sommes populistes, nous sommes parlementaires au vrai sens du mot. Babateli mabele. Babateli Congo yangona lobi na bino simbi mboka nanga na simbio. Avant de vacances, je pris parole, je crois que la régie nous revient. Pona kotali sabatu comment mabele tekama et pas batu bayanke moko boy. Ce n'est pas possible, la régie. Beaucoup o nazanango eza presque 900 arrêtés. Nasali Moussala pendant longtemps honorable président. Ndenge tozolo baboye bozali ko constater yango et que ba conflit ezali entre ba exploitants miniers d'une part, ba o ba yebi secret ya mabele de l'autre part. Bazali ko sombaka ba hectare na ba hectare ya mabele honorable président. Les mbole et les autres oyo uti ko salema na chopo honorable président c'est suite il y a arrêté ministériel et tekaki mabele. Boye tozolo ba honorable président 35% ya mabele na biso ba Congolais baza sous préavis, y compris bao bakufa honorable président. Bitumba eza entre bao bazali côté ka les sols na bao bazote ka les sous-sols. Ba village ebele, eza na village Kipiri. Eza na Okatanga.
baye awa. Tokena Lualaba, on a trouvé d'autres villages. Chef coutumier na population, batikali bazo yenga yenga. Ezana barrêté, o eza publié. Ezana barrêté mususu eza non publié. O batubisika bavandi, honorable président, peut-être même na Walungu wana village Sekenda, boza sous préavis honorable président. Il a dès lors sollicité la mise en place d'une commission parlementaire afin de se pencher sur la question. O eza résumé na sali. Il y a presque 900 arrêtés ministériels. Ils ont été kamabélé. Parce que tant que nous avons une balkanisation, que bazo bundisa biso kuna. Mais mabélé zoken, c'est à travers le pays. Ce qui vous pouvez accepter, honorable président, qu'une commission parlementaire est à la mise en place. Et les ministères concernés, c'est-à-dire aux affaires foncières, qu'on vérifie tous les arrêtés qui ont été signés, qu'on les canal journal officiel, comment le secrétaire général du gouvernement Pambate Moussala na Ezaya Kovanda Teka pour le conseil de ministres. Ezaya que toutes les décisions du gouvernement Ezali Kozwama. Il faut les cananzela na ye. Comme ça, Tokoyeba, ceux qui te saluent en côté, honorable président, je pense que nous serons surpris. Voilà, honorable président, j'ai dit et je vous remercie. Nyonso tuwane za Moussala wana na sala kiango pendant ceux qui 2 ans pour na ko réunir ba preuve. Barrete wana nazana ngomi piko. Lelo ba collègue nanga ya bazwele bazo benganga pona komona yango na lobi boya. Mais je sens nazo ka l'odeur ya corruption na bazwele, ya complicité na bazwele. Je sens l'odeur de la complicité. Parce que moi j'ai parlé de 12 000 hectares. Quand j'ai vérifié c'est 13 000 quelques. Je sens l'odeur de la complicité. Maintenant, je suis député national, je jouerai mon rôle. Ma belle oh, je vais protéger. Je joue ma partition et je reste. Les Ouazalendo qui meurent aujourd'hui, ils apprennent à ma belle na bango. Les militaires qui meurent aujourd'hui, ils apprennent à protéger ma belle wan. Comment on peut négliger à ce niveau de responsabilité? On ne va pas négliger. Hier, nous avons perdu un grand combattant. Chabani. Obabomina Kavoum. Ne vous en faites pas. On va venger Chabani. Ne vous en faites pas. Mwana mobali wana ba lalisi. Chabani ndewo wana bozomo na zoloba na Kavoum. C'est lui qu'on a tué. Parce qu'il a fallu que Senga ba renfort na Rwanda bozom bomona ki koma ba bato ezo katisa pona ba wazalendo un groupe ya ba civil. Ba bato ezo uta Rwanda bazoya. Bokoyoka eloko. Tokotika te jusqu'à ce que vous allez laisser nos terres. Mabele na biso bokotika yango. Mabele na biso bokotika yango. Et le monde a constaté que Miyibi bazaliao. Le monde a constaté que Babominde Bangoy. Le monde a constaté que Batwa Motemali Kundu Bangoy. Quelques Congolais, Otosobenga ba collabo, continuez à faire votre travail. Mais retenez que ça ne restera pas impuni. Yakebo Kenebo dialoguer boya okorenye. Ne vous en faites pas, vous serez jugés. Bako jugé bin. Bako jugé bin. Olivier Kamitato a commis qu'on proposait République fédérale. Makani Sango, ayez le temps de réfléchir pour sortir quand même ba idée nabin. A quelque chose idée, il y a Rifem Paka, Yewana Mamiki Yang. Rifem Paka vient ici le mercredi. Azozonga Congo le mercredi. Nakoyamba Yeawa. Debo komona que il y a les chefs de corps. Tant que vous avez chef de corps, Bazouaka Bambong. Olivier Kamitato en fait partie. Azouaka Mbongo à l'État. Avantage et passeport diplomatique. Azouaka Yango. Et vous restez là-bas parce que notre lobby français était. Ce qui est le français comme langue nationale, bah il est très bas cause à l'ébéli. Parce que la réflexion, la cohérence, l'objectivité, l'intelligence, moi j'ai choisi d'intervenir à Lingala, à l'Assemblée nationale. Minéré tozo yemba mikolo nyonso. Que tozana minéré belé.
bazo piller yango tozo monango normal. Honorable président, est-ce que ça kindo quitté? Est-ce que ça kindo quitté, honorable président? Parce que nazotala ba makambo ezalia. Okomona honorable président Banzela awana Congo. En dépit ya ba nombre ya ba mining oyo tozomona ezo ya kolata awa. Bayena mboka na ngai soki bayena walungu bapesi walungu mining. Mais walungu mining wana bakosalela bana walungu nini eloko te. Honorable président, honorable membre du bureau, tozalaka na jekamine, tozalaka na miba, tozalaki na sokimo, ba société wana mike tozalaka nango, il faut que mon bisika ezalaki implanté que poto ezalaki wana. Les lois fait que tout ce que nous avons comme mining, mboke ezokufa kaka, banzele zobeba kaka, nazomona batu misusu, bazomona lokola Katanga c'est le paradis. Les Katanga ce n'est pas seulement Lubumbashi, Kolwezi et Likasi. C'est aussi Kamine, c'est aussi Kitenge, c'est aussi Kitanda, c'est aussi Malembankulu, c'est aussi Sakanya, c'est aussi Lukangaba Tuishoni, c'est ça aussi les Katanga. Mais pona olongwa fungurume wana bazoloba, tenke fungurume. Okoma Kamina, okosala combien de temps? Nalinga ina ressortir d'abord la première question. Préalable nini basalaka avant que ba octroyer ba carré minier. Parce que le carré minier, place mususu bazwa octroyer yango ezabisika batu ba vivaka. Basalaka musala nini pour ne pas mettre en difficulté les populations qui vivent dans ba place où ba yeko découvrir ba minerai. C'est une question que j'ai posée. Depuis que ministre Azali a yebakate que na Kasai, na Chikapa, ba diama oyo ba lukaka ezalaka kuna pona ko penser lolenge kani ya koti ko installer ba usine mususu to ba société mususu oyo koti ko exploiter yang. Na linyina tuna lisusu honorable président, nzembo ya miba e yaka mikolo nyonso. Ba DGP ba nomaka bango mikolo nyonso. Est-ce que le ministre a koti ko yebisa biso que même moi muke wana ebimaka pona ko relever mibango ekendaka wapi azuka même moi temps parce que ceux qui totalika côté moko de makambo ezo salaka exode rural ezo salaka batu balongwa ka bamboka bakendaka na ba grandes agglomérations. Est-ce que koti ko yebisa biso soki asia yeba place ya muke wana ebimaka na compte ya miba ekendaka wapi ou bien totikalika na nzembo ya ba politiciens? Parce que je trouve que Batoubaza juste complexé, il faut le français, ils passent tout leur temps dans les plateaux de télévision ici. Il y a Kokangaka Batouba faute et il a fait ceci. Papa, yo d'abord na français, ou anangozo kanga Batouba faute. Osho salani. Kende ko sala ki mukala bo mesana ko sala kuna? Kende ko sala ki mukala ba boy. Bato opese $100 à l'équipe kuna azo kende ko justifier injustifiable. Olivier Kamitato a mis comme ici porte-parole à Kabila. Depuis que Kabila a parlé, est-ce que le PPRD s'est prononcé? Le PPRD a fait la publicité de Kabila. Balobe Liwapi. Et Oyo a lobby porte-parole à Moïse Katoumi. Et Zande, bande konanga, je vous ai montré, nous nous sommes battus dans Mboka Oyo. To perda batu. Bakanga batu nzokande ezaki ko réussir te ko faire condamner Rwanda parce que tozaki na ba lobbyiste ya ba Rwandais à nos côtés qu'on croyait être nos frères. A proposer fédéralisme ngwa ke lo kotika kanengwa il fallait que Lukari Fempak a expliqué yo idée na ye soto otangi livre na ye mobimba o comprendre idée au lieu ya kozoka ke loko boaki nengwa na bamona ke yo sali loko. Vous avez été président de l'Assemblée nationale, monsieur. Et loko ni notike la biso. Souvenir ya que quand j'étais à part photo na kosenga baba na kolongola ba photo na bino na mire Assemblée nationale. Ouais na kosenga. Kinge Kester a télémé le fédéralisme. Fédéralisme na côté mfinda avec armes.
nakolinga fédéralisme te. Le Congo sera un, restera un, indivisible. Indivisible, blague te. Parce que Mongala Moussouaïli, mon Congo, Tatabo, Moulouba, Tatabo. Mais pourquoi tu Kabwana? Ouais, ça va. Ça va. Et puis jamais fédéralisme n'a pas Congo. Ce qui fédéralisme est bon, n'a pas armé. N'a pas de finda. N'a pas de fédéralisme n'a pas de finda avec armes. N'a pas de fédéralisme te. Le Congo sera un, restera un, indivisible. Indivisible, blague te. Parce que Mongala Moussouaïli, mon Congo, Tatabo, Moulouba, Tatabo. Mais pourquoi tu Kabwana? Voilà. Aloba wana kena ko memandoki. Aloba pambate parce que azaki na vision ya Lumumba. Parmi biloko babomela Lumumba ezama kambo ya fédéralisme na unitarisme. Ye a estimé que Congo il faut tous à la bomoko. Et pour le moment l'objectif ya kamita tu kokene kozwa extrait ya ouvrage ya batozani. Ezaya ke tosi tozu coin wana comme ça objectif ezaya nini to bunda comme ça to kozwa tous les grands Kivu te déclarer fédéralisme. Au Komikosa. Les Ouazalendo, les FARDC ne vous laisseront jamais tranquille. Bitumba et Bunda Makina Kavumu jusque tard. Baranfort et Outi na Rwanda lokola na film. Les lots bazo yiba batu, bazo boma batu na goma. Parce que ils sont incapables ya collier ça. Ba militaire na bango. Bazaji kotali sabiso. Lobby on nous a pas mis. Na lingi batie la bino. Na son boyoka koma ba militaire ya ba congolais bazo sepela. Mbongo bazozo. Ya fachi asai musala e. Bandeko botala ngana basodoyo. Ya fachi. Nani akoboya fachi beton. Mbongo eleki. Ya fachi. Ah, ya fachi. Ah, bino batu boza kuna bozonga na armée. Boya. Tala misuni. Tala misuni. Ya fati okoboma biso fati. Ya fati. Ah. Oibise bakisa lisusu. Bakisa lisusu ya fati bosale za makasi. Bao bazali ko la kisabiso ba militaire bazo le lanzala. Bo la kisabiso ti. Bo la kisabiso combien bazo futa et pas batouana les Rwandais. Ils ont quoi bazana nini? Bazana nini? Bazana le côté? Bazana le côté. Bande konanga na zolo bela école moko na lobi kenaza député national défenseur ya mabele. Ezan école moko babenge école secondaire générale et technique ya Kanchi. Ezan Mbujimai. École wana eza école ya Miba. Eza kana terrain babengi terrain Mintembela. Côté wana eza kana laboratoire na atelier de cette école là. Parce qu'il s'agit d'une école secondaire et technique. Bazana laboratoire na atelier. Bayanke moko babimi na Mbujimai, bake kuna babandi kotonga. Na minute oyo bazo tonga kuna, batie ba policier. Monsieur bino batu bozo tonga kuna. Moi c'est monsieur Tambwe. Je vais initier une action ici dans l'Assemblée nationale. Boko tonga te. Soki bokanisa ke ba député bozo kuna na Mbujimai ne savent pas défendre batuna bango. Biso tokotika te. Je vous promets ça. Je vous promets ça. Oh ba inondation tozozo ezanini bitonga tongati. Bolingi comment na espace vert alors que l'espace vert wane sungaka ke mai ekota. Tangu mule zokota, vous construisez partout. Boko luke espace mon côté. Côté mutombo di kembe kuna tongaki boko kende kotonga kuna ta. Bino ka boya ka place wana parce que za miba. École wana tangi saba, c'est parmi les meilleures écoles. Ezana école de poste o ezalaki na miba, ezana école wana. Bino bozo bo spolier parce que bino bato makasi. Messieurs, nous allons vous combattre. Bakoya kobuka esika wana. Bakoya kobuka esika wana. Vous exagérez vous autres là. Vous exagérez.
Merci beaucoup na Fédération à Benelux pour la participation na matanga ya Maman Marie-Josée Kofo. Na moni ata gerbe de fleurs nabino. Ça c'est Laser. Ça c'est Benelux. Bonjour au premier de tous les capables, l'honorable Ndekeliazer Manamkoyo Lupango. Nous sommes là pour accompagner votre maman, notre maman, la vraie capable, Maman Marie-Josée Ekofo. L'interfédération du Benelux est présente, donc nous serons avec la famille, comme on dit, l'action commune pour la République, c'est une grande famille. Elle a exhorté toute sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Elle a toujours souhaité qu'ils puissent devenir des capables. Donc là, nous sommes là pour l'honorer aujourd'hui. Ndenge tolobaka ke aser ezali libota, aser ezali famille. Nde wana toye awa pona ko accompagner capable na biso Maman Marie-Josée Ekofo na esika akei kopema pona seko na seko nde toye ko consoler famille to kabola mawa elongo na libota mobile. Merci. Maman wana ba uti kokunda azaki maman na biso azaki capable. Celle qui était avec nous tout le temps. Repose en paix, maman. Tokobosa na yote. Bande konanga nazo suki sawana. Amos conseiller ya Mogijo apesinga communiquer au bien quartier numéro T. À l'objet du 15 au 25 avril, consultation est suivie des malades. Ezara Piamos, Ezana France, c'est ça Paris. Alors, Mogijo azale kinabiso ya treta kama kambu ya loposo. Azakuna na Paris a treta ki ba malade na ye. Kobanda le 15, azana 10 jours, du 15 au 25, à cause la consultation, na suivi à ba malade. Numéro na ye nde bazo komela bino wana na tableau. Na encourage à tout ce qui concerne ba Congolais, surtout ce qui émerge. Moi j'encourage. Affirmation zali pas la DSOB, affirmation et comme kenda moi muke et pas Rio de Janeiro. Siko ya dabi batu bandima ko alonte. Siko biso mo to le plateau qui ne preuve à l'appui. Bandima raté. Siko biso na penawa. Tane longiti. Hein? O tane longi. O if. De no penso zo mona on dimité. Te sunga batu sunga na ngape. On ngape na ndima pena mwami te. O nzambe na bolia. Parce que tomate mo delete. Là si melo cantine pena. Il y a une cantine ngo dans ngo. Oh, quel miracle! Eh, moi, go goût. Mais tu as ça. Ah! Batu balobaka trop. Batu balobaka trop. Gabriela go, il faut tout mona. Boy na boy. Oh, mais vous construisez na hôpital ka wale pap docteur Mogijo. Bao bandi marate, botala ta rio nga mon rio nga yo. Na yenga na za œuvre ya docteur Mogijo. Botala ta ngai témoignage vivant. Et bang c'est bien que mutu lokwa nga boyo wenge BCBG. Na ye pena na ye ko témoigner. Vous comprenez? Et ça c'est que ça là témoigner pour na moni mais ça vrai. Ça vrai, vraiment au lieu ko bonga. Il n'est pas docteur Mogijo. En tout cas, au côté et le côté il suffit kaka pour localiser kaka vraie adresse c'est-à-dire docteur Mogijo. Vraie adresse à Makamba Po. Lui a vraie adresse à Makamba Po. Au bonga na yo. Bonjour, bonsoir. Madame Alicia, naza maladie na problème ya peau. De bomo nanga bonanda ko calculateur sous singlete mais na lati single pour bomona vraiment que changement ezali nazokakir nanga et pas docteur Mogijo. Bino mo bozo mona na ba produit ya docteur Mogijo pembeni nangai to pour sa pembeni to zo ngonda bomona saila ka savon na ye na saila ka crème na ye ndi azawana bot ezalo kutate
fiche na ngai yango oyo bino bato boza malade na lokola ngai alisane nazalaki mpe malade nalataka maneti ya noir na elongi na ngai oyo moto oza zero faute ya tampo elongwaka te yaka pa Mogijo ozwa solution oyo moto oza na tampo ebimisa poswa ngandone elongwaka te yaka pa docteur Mogijo ozwa solution nabengi bino bandeko na ngai basere na ngai bamama na ngai bapapa na ngai bolala te soki olali balali yo yaka pa docteur Mogijo okomona solution nalanda premier rendez-vous deuxième troisième quatrième na moi père quand même babilo on a sala ngala nzoto esili nyonso mais non ki resilité donc ki rekosila na ozonga esino sala esu vidéo musunde pe bopo omona na pena ba produit docteur Mogijo nga sala la yango na za fan tero baloko tinga na balabala moko boye pour la sala moi vidéo moko ba fina kanya yala ko mo tombola kingai o ezangai wana kuna zaki yote ba wata ba image ndengo zalaki ndengo yeba docteur Mogijo amosu ba kasala musanda ndengo yake ndengo ko ngai o wana zaki ngai te docteur Mogijo asekisi kingai asekisi kingai o wana biso basi tozakala mo ba complexe mo weya kati na biso nazolia bomo na olia bien te na omi kota amuninga na tsale kinga mais emso muninga na pale kinga te bo ya pa docteur Mogijo sa nini asekisa binonda sekisa nga benga ngo asekisa ngai oda ya traiter ta sekisa nga azongisa nga esika na chasser na koma de ya kala mais yesko pasola nga esu na chasser oza esika na chasser pona nini mwana wana sale expérience batu bakamwa ye là où l'homme blanc a échoué pona kobikisa poso ya mutu ya sali yango ce n'est pas un traduit praticien atanga kaona unikin c'est un chercheur na domaine na yewan azo faire évoluer comment nazana ba savon moko pesa ka pona po ba mafuta moko pesa ka pona po nous devons encourager biso tozaka bato mutema mabete ceux qui mutu azo mata na domaine na yebete la ye maboko na betela ki maboko na major parmi ba policier na biso akena na Kanluka akuti bikanga kanga libérer bato soignisi bato tozi ba information mingi et pas population oya biso oya quartier oya Kanluka population elobi bozo bino wa policier oya quartier 2 oya quartier 2 oyo musala na bino eza kokanga bikanga kanga musala na bino ezali kobeta masasi pamba et comme les champs de tir bino wa policier oyo bozao oya quartier 2 oyo ces gens ici bateau au monde va quartier 2 oyo surtout toi bazo cito trop na makambo on va masasi pamba toi avec toi on vous cite trop bino va commander quartier 2 bino ba oyo ngai na kiti na terrain lelo pona ebisa bino boyi soki population ben kaka ngai mon major na secteur na biso massa c'est bête moi-même je viens j'arrive ici na ye na kutu même si tu me dis à moi que non na kendo kanga batu résistance boy na ko kanga pour la dissipation des ministères de guerre des munitions de guerre na tindo dire dans auditorat comme ça vous allez comprendre que ba munitions bozobeta wana basomba rango quand vous pensez que tozana awa guerre ezawa awa na Kanluka guerre ezawa na yo kaka okanga mutu oh non na beti mbunga oh non bazala ki 1000 personnes tu auras des vrais problèmes avant d'aller arrêter quelqu'un botali na ampleur problème bobeni ngai mon concerté la mission situation ça bien été renforcer moi-même je viendrai so ngana été ba collaborateur ba kokita ba ya on a falloir renforcer boza deux personnes mutu moko oko yo moko kuna ça c'est de 1 de 2 ba tunabika le couteau vous utiliser ba éclaireur soki kaka na yenga na yeka couteau na zana o éclaireur papa habite na commandant na bino wana au commandant na bino wana ako sérieux problème yo ndo fait de permanence ba tu kama na butu wa yao ba pandao bo yao bo bima vanda wa yo kotima mutu te yo mutu na mutu bima vanda bima yo sali nini kenenda ndako na yo sali nini kenenda ndako yo sali nini kenenda ndako ekoza la bongo yo yaka yo sali nini kenenda ndako yo sali nini kenenda ndako
Chacun doit marquer son passage là où il est. Moi, je joue ma partition à l'Assemblée nationale. Je suis sur mes fronts. Oui, on critique M. Tambou, à sa villageoise à nous. Mais comparez un gâteau à 500 députés. Comparez un gars. Tchabi la balance. Allez. Merci beaucoup à tous les capables. Na ligninatie la bino 1 minute. Il y a Acer. Bomona ce qui s'est passé. Bokomona Kinshasa. Bokomona Kabinda dans la Lomami. Félicitations à bino parce que Batambola qui d'abord bazo kende ko presser na ba marché avant que baba en échange patriotique le dimanche. Bokomona bao bazana Kindu. Bokomona bao bazana Lubumbashi. Bokomona bao baza. Donc c'est ça la serre. Je vous invite à suivre ça comme ça tout Kabouin. Essentiel en 1 minute pour cette semaine, il faut retenir que ces rendez-vous hebdomadaires des échanges patriotiques et citoyens a été respecté dans plusieurs interfédérations et fédérations de la République démocratique du Congo. Commençons cette fois-ci par les Haut-Katanga pour dire que les capables se sont réunis le même samedi. Ici, il faut aussi saluer les efforts du pool de Katouba qui a également réuni les capables pour les mêmes faits. Non loin de la ville de Lubumbashi, nous sommes dans les lois là-bas. Les capables de cette partie du pays se sont réunis et ont respecté aussi le principe de ces partis. Kindu, Maniema, c'était pareil. Les capables se sont rencontrés pour partager la vision de ces grands partis de masse qui prônent le changement. Dans les Lomami, les capables de la fédération de Kabinda n'ont pas loupé ces moments importants, pendant lesquels ils lient leurs âmes à la terre. Bien avant, les capables étaient au marché comme de Jean-Baptiste pour prêcher à Serre. Puis, ils sont partis consoler un des leurs qui était malade. Dans les Kasaï orientales en Bujimaï, les drapeaux de la Serre a flotté. Les capables se sont partagés, les us et coutumes. Non loin de là, dans les Kasaï centrales, nous sommes à Kananga, les capables aussi ont respecté ces rendez-vous et ces moments très importants. Dans les Kwilu à Kikwit, ces rendez-vous au siège fédéral étaient respectés. Toutes les parties importantes ont été passées au peigne fin. Terminons par Kinshasa Maison Mère où les sièges en pleine rénovation a refoulé du monde, surtout avec les retours du capable président national et les Tamboué qui revenaient d'une tournée européenne. Les thèmes centraux sur la situation sécuritaire étaient décortiqués par différents intervenants avant la remise des notifications aux capables nouvellement nommés. Puis la prise de parole par le numéro 1 de ces partis qui a rendu compte de son séjour à Bruxelles. Tout s'est achevé, comme partout ailleurs, par l'effort du combat. Voilà. Ça, c'est nous, venez nous découvrir. Tous les partis à escroter, tout la télévision, pour exploiter. Le capable, le patriotisme, venez chez nous. Ce samedi, on va encore se retrouver sur Kabinda 102 croisement Kabinda Kasavubu, na commune à Kinshasa de 9h à midi. Venez là-bas. Découvrez-nous. Na Lomami, na Kabinda, ils ont salema tous les jours. Na rond-point KS, Bazawan. Ceux qui ont na Kabinda, ils ont posé à participer à aller là-bas. Ah, na Kinshasa, tu as vu siège, moi, qu'on a Tchangu. Wane kobanda pendant la semaine, debo kobanda okendekuna. Bravo, na ba capable ya guna. Nous attendons l'adresse de Lubumbashi. Et d'ailleurs, allez, tout le monde. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.